Bonjour, 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 bon matin, bon déjeuner d'essai matin, bon déjeuner d'essai matin, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Shalom, shalom, shalom. Homme de Dieu, chante de l'Éternel. Shalom bisika bizubino. Yenge na bandeko na biso ya bungu ya Congo na église ya PV ya Longo. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Voilà, bonjour à tout le monde. Pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment bisika bozali ningana biso ba mama to solo là parce que ya minene ekwei et pas ya ba mama na Suède mais en complicité na ba pasteur bazali ba papa. Vraiment ceux qui osa pasteur osa papa osa na bana comme on a intérêt na yote mona pe intérêt ya bandimi na bana na bango eloko ba pasteur bazo zanga yango wana ba mona kaka intérêt na bango moko na bana na bango na basi na bango bochango na mitu na bino. Vraiment moi copaji na tongo et ça à moi bien aussi, pourquoi pas. Voilà to milana biso et au sala bien makasi to solo là 15 à voilà 15 à 20 minutes et au sala biso bien. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez bien na kati ya mabota na bino. Merci na ndenge bolingaka la danoise, vraiment na bon déjeuner et puis botala kayango na ndenge ya mukete kozangisa ko s'abonner te soki mbala liboso okwei na vidéo na biso et puis vraiment aimer vidéo fina wana aimer yango like yango kozala kitoko makasi aimer ezaka ka like to tchango ka neti na français mais ça verbe to like, donc aimer, verbe aimer. Vraiment liker vidéo fina wana et ça ka bien partager aussi na batumi balé to misat bo partager bato Suède bo partager na Suède tant musu mutu wana koyeba et ma apesi photo na été mama mami mais apesa ki kombo na ye ya mobiba o ba koyeba ya kufela ki mobali na 2014 en tout cas akufela mobali na ye brusquement na arrêt cardiaque et le comment qui imprévu et ça qui est moins trouble na moto, ce n'est que normal. Vraiment ce que zaki ba mindele mbele akene ko mona ba psychologue bisosko to mona raté to tchaka nyoso kaka na ba pasteur alors que baza ba psychologue te bande ko nanga bolongo la na mituna bino baza ba thérapeute te o ba koya bazo sala o thérapie bazo ke no gauche droite non bango ba yaka kaka na royaume normal. Ma but na bango eza ko préparer biso na royaume des cieux, c'est tout. Mais bah comme il mélanger ma cambe belé. Voilà ce qui vraiment bossala attention makasi. Moi je vous dis j'aime les hommes de Dieu mais na me marabango mayele molo. Alors yo soko yebi bango te ozo me mabango ki boudi mama okosuka na libulu. Bande konanga sango vraiment ya passé lobi to saela kiango live mais le quoi na lali nango na motema na lobi pourquoi pas bamsu batala kalpe bakota ki live te tanga komona ngo 2h 3h du temps et ça vraiment moulayi makasi akolanda yango te yango na memi yango na bon déjeuner bande konanga tozala ndeko mwasi na kombo ya mami vraiment alobi ye moko a cœur ouvert to tchata mzu séquence mukeka kwa tozana tongo ozoma ni koyoka séquence nango nyonso okozala kaka obligé ozonga na live na biso ya lobby olanda yango na bokebi nyonso to. Ndeko mwasi akufelaki mobali ndenge na yebisi bino ezalaki brise katikaki na bana 4 donc bana 4 oyo ya liboso ya mibale ya liboso ya mwasi mibale ya mobali et puis ayekobota mama pasa mwasi na mobali. Vraiment ezalaki couple moko équilibré même na bana même na niveau ya finance makambo nyonso to. Alors bande konanga ntango mobali wana akufi boyebi ka ndenge souci ezalaka babande kosambela na église kombo pasteur wana en tout cas bande konanga eza lokola kombo ya mundele
Alors pasteur wana zaki na contrat na pasteur moko na Afrique du Sud na kombo ya John Guy Kasongo. John Guy Kasongo bandeko nanga ba famille na soki boko yoka bobenga ndeko na bino makamba zo sala ezali kitoko te. Alors bandeko nanga qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko wana Guy Kasongo wana ababengisaki en Afrique du Sud pour na contrat ya 4 ans aya kosala évangélisation na église wana. Voilà, alors tant azui contrat na basala kango mingi na Suède ba pasteur ebele bayaka basala ka évangélisation ayebi koloba anglais azote en anglais ayebi pe français et puis ba famille pasteur wana amemaki ye na famille oyo bakufelaki mowei et pas ya veuve on peut dire amemi pas ya veuve a présenté veuve à pasteur na biso ayeka ndenge zalaka. En tout cas bakomi kokene na église abande ba se familiariser makasi na veuve wana na bana parce que abande ko pesa pena ba conseil alendisaki padani wana mais tango amonaki bonga zalaki na arrière pensée eza lokola mundele ta zoya zoko pesa yo thérapie mais azana arrière pensée te yesu si na yo kaka ozala libéré. Mais Congolais soka zo ko sala au moins azo ko aider yo aza toujours na quelque chose soit na ko benda mbongo soit na ko détruire famille na ye soit na ko sala quelque chose. Alors ndeko mama wana yebaki bitu wana te asangisi na bana na ye parce que azali pe mwana muke par rapport ya âge ya maman asangisaki ye na bana na ye nyonso tu bandeko nanga bakomaki lokola famille bana bakomaki koyokela ye ye akomaki soki mwana azokela ye tabenge papa pasteur solola na kingandi atala lingi kotanga classe oyo te atala boye comme donc maman wana azalaki vraiment na autorité mingi na bana te comme si papa na bango moto azalaki na autorité. Alors leur papa akufi nde place omoni ke mama akoki yango te apesi relève epai ya pasteur bandeko oyo eza bon déjeuner na kende na lisolo na opesa conseil bandeko nanga ntango oza na bon moi yeba kozala autoritaire liboso ya bana na yo balobi na Bible en tout cas tangi yeba koéduquer bana na yo zala autoritaire na bango. Autoritaire n'exclut pas les câlins, n'exclut pas quoi que ce soit, mais il faut pas d'abord que yonde mutu au décidaka yonde mutu ozali au-dessus de ya mêlé et pas ya banana yo. Alors ce qu'on perdre yango au tikeli yango papa ou bien papa yo perdre yango au tikeli yango maman yebaka ke moko na bino soka zate oyo yo atiaka ordre soka kei bana ba baby. Alors papa na maman il faut bozala équilibré ya oboko la bana na bino soki mutazali femme seule zala équilibré homme seul zala équilibré na bana kotike la bana ba laisser aller à pamba pamba te parce que bana ba profiter na moi et laisser aller à muke ya ko détruire nyo surtout tant génération na ko beba akokola akoakize lisusu maman na biso atalaki biso bien te. Alors papa na maman na tanga pesi confiance pas ya papa wana tango 4 ans na esili il faut azonga na Afrique du Sud. Papa wana lingaki su kozonga te a créer vie ya sika mais eloko ezaki louche maman wana tikala ko solola jamais na mwasi ya papa wana oya tikala en Afrique du Sud 4 ans wana vandika ndenge wana et puis l'herbe à Monica Kozonga te ake ko senga asile en tout cas na Suède ba opesa yo te parce que vous êtes d'abord homme de Dieu yo yaki pona évangélisation vous avez un problème mon mboka na yo te ba zongisa ki en Afrique du Sud ba refula ki tant ba refoulé en Afrique du Sud alors ba tikala toujours dans contact. Alors maman zaki un peu na santé et zaki toujours keba banda mobali na ye azalaka nde pasteur aye ko proposer alobi na ye kende na Lubumbashi et pas ya mère spirituelle nanga asokola yo asambelila yo pona maladie o esila. Alors mama wana aluka ki mwa mbongo na ye muke azaki nango ya pasi ake na Lubumbashi na 2019 bandeko nanga ti lelo azonga lisu na Congo te et na Afrique et na Suède te. Tango akei na 2019 kuna na Congo akomi kuna basambeli ye pe pasteur wana longwe na Afrique du Sud aye kuna na nini na Lubumbashi basambela ki me maladie pe silité nde pasteur wana bandi ko convaincre ye ki abala ye pona azonga na Suède.
abala ye na ndenge ya business pour na mariage en blanc pour na azonga na Suède. Mama wana aboyaki alobi na kobalo ndenge nini oza mwana muke na kokende kokotisa ba papier mo ndenge nini mama mais normalement ko pe kobala ye mais maman aboyaki et puis apesaki ba raison na ye. Alors tant siko mama aboyi ye abandi siko lokola atikala na relation na bana abengaka bana mutu batindelaka ye bambongo asala ton bana bakotaka banyongo banini akobenga bango amanipilaka mpenza donc bana akaboli bana na mama na bango mama na bango ayebi te maloba nini asololaka na bana oyo ekomaki bana balingaka su mama te bakoma kaka vi na bango ye mbongo na bango toujours pasteur makambo nyonso c'est pasteur qui dirige bandeko nanga bokeba kokotisa bapasteur na kati ya bandako na bino bazwa autorité sur bino. Pasteur akoki kozwa autorité na kati ya ndako na yo te azali papa ya bana na yo te azali eloko te na bana na yo ateyi mateya ya royaume des cieux bay okoki kotia te pasteur bana no banda kobenga papa banda kobanga ye yaya bana basoki bamanipule tala biso bamama mikolo bazomanipule biso kopesa bambongo na bapasteur bambongo minene kotonga baeglise eza na sens te lelo bakomi kobundela baeglise bino moko bozoyoka parci par là bazowelela babatima bandeko na nga eza vraiment quelque chose faut bolamuka parce que sinon vous allez bokufa bapauvre pour rien ngana oyebisa bino bokokufa bapauvre pour rien esalaka eloko ta to opesi pasteur million na yebiso ndeko na nga bénédiction soki eza te ekoya pe te mama wana akenda tike na ye en tout cas lokwa tosololaki na ye te moto ande kopose baquestion ntango tike na ye silaki elingaki esila mpo na nini azongaki te tike ya kozongela ti lelo ezalaka te. Alors ndeko mama ayokaka kaka ke mwana na ye ya suka oyo bamapasa akomi lelo na 24 ans akei 2 fois en Afrique du Sud mais bazokokoka kofutela mama na bango tike te mais azokende na Afrique du Sud aza kokende kozwa hotel aza kokende kokutana na pasteur na papa pasteur na bango eloko akende kuna soki pasteur akomisa ye mwasi na mobali biso toyebi te mais lelo ndenge tozoloba boye pasteur wana azongi na Afrique du Sud donc azongaka na 2018 2019 20 21 22 lelo toza na 23 après 5 ans mwana mwasi wana normalement so barefoule yo na bapays Scandinavie après 4 ans 5 ans oza na droit ya kozonga koya kobandela pa asile na yo oza pe na droit ya kozonga soki babali yo donc mwana wana akei kobala pasteur soki abali ye ka mpo na cop soki abali ye mpo na ya solo biso na bino toyebi te aboya kosolisa mama na ye aboya koyebisa mama na ye eloko nini pasteur balobi asololaka yebi koconvaincre bandeko boyoka likambo oyo boza bamama nalobelaka bino butu na moi bano ya poto cerveau na bango ezalaka makasi te elenda te meme na Congo bana boni bapasteur bazolala bango bokeba komema bana na bino na baeglise boya koteyaka bango bino boke botioki mateya ti un jour nakoyebisa papa yokende yoka mateya yaka koteya mama na ndako mama na bana fo bavandaka na ndako papa yoke oyoki mateya oyo ovandisi eleo bateyi boye bateyi na Jean tozala tolinga na biso bateyi na Genève parce que boye sino te bafamille ebele kokoma détruite tala famille o ndenge ekomi détruite famille oyo epanzani mwana liboso sa bima azwa ndako na ye ya mibala aza na université bamapasa moto batikalaki na kati ya ndako wana avant mama wana je crois akende sikoyo lipasa moko ya mwasi lelo komi na 24 ans bokalikile akei Afrique du Sud 2 fois na 2000 soki 20 na janvier aye kokende su na ba 2022 23 oyo basali badémarche nyonso bafuteli mobali wana bana wana baza na banyongo bakoti banyongo na babanke mpona koede pasteur wana na ya liboso ya mwasi akoti banyongo na banke mpona koede pasteur wana oyo ya mibale aza na université ya misato lipasa ya mwasi akoti banyongo aketi kobala ye na Afrique du Sud aye na ye aza wana na Suède
eloko nini tozoloba ke abali ye parce que azovanda siko na ndaku ya mama wana. Mama oyo azotelenga na Kinshasa kolia na pasi komela na pasi mbongo kozonga na poto eza te, mais mama wana na ndaku na ye bakotisi pasteur wana azovanda kuna. Cela veut dire que mwana na ye abali ye parce que il faut vendre place babaleli ye na adresse o babaleli ye. Po soka yaki ye moko na compte église bapesaka bango bisika na bango bavandaka, mais cette fois-ci azovanda na ndako ya mama wana. Siko mama naza incapable ya kobenga na ye yaza na Congo, aza na mbongo ya kozonga koto yote. En tout cas bandeko nanga ezali pasi, toyebi ke kokufela mobali eza pasi. Mama afongola ki porte oyo biso toyebisaka bino toujours ke bana bimisa bana na baplace oyo bozokotisa bango. Pasteur mosusu azali autaka azaka suki ebele bo autaka Kinshasa kuna. Pasteur Konde oyo aya asenta mwana oyo ayembaka na chorale abotisi ye na France. Talaka mama ozala ndenge ni basente mwana no pa ya papa Konde wana. Bobimisa bana na bino bafambela na bandako bavanda na bango. L'église ezokende mabe. Match eza malamu te na ba église. Bozo comprendre te. Bandeko eza pasi. Bobima. Soki kaka mwana na yo aza zoba bakolala ye na pasteur. Bozaka na conversation na bana. Zala lokola soso. Même mutu abotisi ye bamaki wana. Moko soka moni buzo ba bengana kaye azo bengana ya bombi bana. Ti bana ba okoma ba adulte. Njaye a libérer bango. Abadi kutu koyebisa bango ko bengana bango bokende ko luka. Bongo boni biso batu. Ndeko mama azo telengana na Kinshasa lelo. Pasteur asa ye azana ndaku na ye na Afrique du Sud na kati ya Norvège et ya Suède. Bandeko ya Suède o nyoso boyoka ilikabri solo o bo partager ngo bo sunga mama mami. Na chata mungongo na ye mwa muke awa boyoka ye ekoza kitoko makasi. Tocha mungongo na ye. Voilà, tocha mungongo na ye awa boyoka ye mwa 2 à 3 minutes kaka. Lelo mama zo telengana azo senga lisungi. Soki bokei na lokole Radio Lokole TV. Soki boke pande kona biso mobile na Radio Lokole TV, bokokuta lisolo wana titre nango ebandi na Suède. Kota kuna tala ngoti na suka okozwa libero ya mama, soko za na motema ya ko aider mama veuve. Ba mama nyoso ya ba veuve o boza ana kati na poto, bosunga ndeko mama azonga. Aya kocha ordre na bana, babenga na pasteur wana na ndako. Et comme déjà trop tard, moi na se abalié, mais trop tard ezalaka kaka te, akoki koya ko funda mobali wana ke libala wana eza ya solo te. Soki penda yena mwana wana libala eza ya solo te, e koyebana bandeko na ngai bakotala mwana wana ya mwasi mbala nini asala ba rapport sexuel na tata wana, bakotala na kati ya bo mwasi na ye. Soki bakuti ma ya mobali wana te, basedwa bakobenga na mobali wana bakozongisa ye. Mama zana na courage benga biso soko yoki lisolo oyo tokopesa yo mayele nini okosala, même soki ozwi lisungi te à partir ya ambassade ya mobali yango yeyo, à partir ya ambassade bandeko nanga okomona bakosunga yo. Boyo kaka mwa ndambu boka mgongo wa mama. Mama, Simba.
Simba. Le pasteur John a déjà souhaité à sali 4 ans à Ozonga. Et puis moi, alors, na Durban a fait 2 fois. Sika Boye, yo e baraté, ngi baluka mo à côté de la chambre pour moi ba fo na tikisoko kokame moi na mobali passe mbala bino maman moi était chambre wana pour pasteur John azakodo pasteur John a qu'est-ce na suite la Suède à qu'est-ce na Suède ngena tuni esiko pasteur John azana Suède na ndako ngai abi na chambre wana yozoluba ngabe bana mkoli na koti na chambre wana abio moya uti mobimba moya septembre mobimba zaka hakuna kaka uti ya biso kaka mikolo ya uti ya biso septembre octobre siko donc 3e mois yango azana chambre wana voilà nani ayebisaki aya na permission nani na droit nini aye kokota na ndako na ngai ngana zaki na yebi mtu te alibio mama te oluba mingi te omoni oluba nanga baba oluba nanga te songi na lobi ngabi te ba osali malamu comme pasteur nani susu comme pasteur nani lobi papa pasteur nani pasteur John qui Kasongo il faut t'avoir comme la ignoce maman voilà le temps nous apprête aux appréciés les amusala boyoki soko ka kuna omona ngo bien olandi na live na ngai avant lisolo oyo na kotia okolanda mama ndenga beti lisolo banda ne bandeti na suka azali kotelengana na Kinshasa azali kovanda epa ya bandeko bambula ebele boye azoko zonga te vraiment bandeko nanga ekomi pasi nana eko détruire vie na ye ezali pasteur après liwa ya mobali na ye otiaka litoi na yo epa ya nani oyokaka nani bandeko nanga parce que sorry la foi vient de ce qu'on attend olandaka YouTube nini olandaka youtubeuse nini olandaka influenceuse nini bandeko nanga olandaka pasteur nini bokeba sinon te lobby okozwa problème en tout cas bandeko nanga na tiki bino musala papa musala mama yango nde tokindiki musala pona pe lobby to bongisa ba pension na biso tango tokokoma mikolo toza to souffrir te l'état ayeba ofuta biso mbongo moko ekozala équilibré botikala malamu à bon attendeur salut tokutani bakala mingi te bye bye